ça conseil pour la zamwa Vous allez la bolingo na kasi nyonso vous allez la tegele nyonso kaka kanda kanda na bato ezali et le côté du groupe il n'est pas le bon quand tu continues d'appeler on se n'appelle pas carbone il va l'appeler ici il a mis temps oyo bali bato kabana basa libala oyo ba ko ki ko na ngote boso moi c'est politesse maki ya respect et panzi mabana ebele maki ya botos koyo ka mobali te et bebisi makambo ebele moi si oyo impoli avant na libala te moi si ato sa mobali te avant na kati ya ngote mais yo tu ngolo ça c'est ngolo stela toi qui changer mobali na yo so na kizaleli mabe bongisa e azonga na nzela. La présentation de pour le mariage, oui, mais qui est dans un cadre pour se porter les besoins RDC, sur la table la bombarder, sur la merci pour avoir retour on a zoomé par rapport à pasteur on a mis sur prophète John Ngefa alors esprit ya makembe c'est lelo lelo ko na poto makambo mosusu somo za mo pelengendo telemi mo pelengendo esprit ya makembe c'est c'est pas parce qu'on a prophète absolument ça pour le moment ensemble de Jésus-Christ ma victoire maman bonne maman comment ça va oh tu comprends pas pourquoi tu dis ça on a là bas pour la ça comme ça peut moi ce qu'il a fait de tout ça il faut beaucoup faut te fixer les comme ça oui ça la rappelle tout le monde ce qui a beau c'est que vous allez naître il faut que ça peut être comme un bon pour la lettre de photos ça ça sera conseil pour la zamoine ça sera conseil pour la zamoine vous allez la bolingo na kasi nyonso vous allez la tegele nyonso kaka kanda kanda na bato ezali vous allez la nyonso ata na ndako ata na libanda vous allez sima nyonso ngai nde naza boye na umi oyo na umeli sale bele na suka bakoko na suka bakokololo ezalaka elengi mingi wana yo mpe koma ndenge wana nga na lingi pambolanga pambolanga
biso ezalaka na ye nzambe nakenda no epai ya prophète ntango nakokimana komona ya balasi. Merci mama. Balobi na mokili totosa mikolo respecter nos aînés bateya biso soki omoni mama aza lokola mama na opesa ye respect omoni papa aza lokola papa na opesa ye respect nakei kopesa mama biso mbote nayebi ye te awa naokokoa me namoni mama motema nange sepeli napesa mama mbote oyo nake kopesa mbote na baoyo bajeune surtout bajeune kozala na respect te omoni mama moto opesa respect te mosuku kutu baza mama aboti ameme 9 mois na liboso aza na respect te epai obaleli babovilo respect te eza mabe makasi eloko babengi respect eloko babengi lusike toza babantu il faut mpenza tozala na mokona nini mikolo na biso babi respecter babi honore ton père et ta mère c'est ici que tu vivras longtemps donc maman toza na âge ya mama naza mama na yo maman toza na âge ya papa na yo aza papa na yo a bon attendeur salut allo bonjour ndene yebisaka bino bakema na kobika bamama bapapa na bino ebani kopoliki le mariage ensemble nakobanda kopesa bino mbote mingi merci mingi na bino babone nanga merci mingi na bato soki kodispose ata mpona kotala mama elebi mpona kotala émission kopoliki le mariage ndene yebisa bino ke émission kopoliki le mariage eza émission tosalaka mpona koindike bango na bakotisa ntango ya libala te liko eza baprendre mpe bako bata na kati ya ntango ya libala parce que on dit on apprend tous les jours nous basali pour apprendre quelque chose sans plus tarder lelo naza na mobaya oyo nayambeli bino lelo bosepelaki na ye laba passe émission nasalaki na ye oyebi abengaka bamolimo apelenge lelo nde bomoni na ye nakangi qualité awa ya biso ozoya pa na ye alingi kutuma seki tata tolo moke sino te okoma Amo Yesu wako ya boga. Ikela lembo bomoni système encore tia wako ya lobi. Soko sia pa defo za la correct oye alinga ka esprit makembe c'était. Nathalie awe pa na awa mpeto ezaki esprit makembe. Exactement. On a dit makambo oyo za correct. Alors to koswana lelo na pesi mbote na yambeli bino ko bino bonyimi mingi prophète Yefa. Prophète. Bonjour prophète. Bonjour maman. Maman Nitu atala bengi mama kumba lokuti te tokozala ba yo zo kumisa mama te tokozala mama Nitu zo sala ngabia mama Nitu parce que papa sana choix mala c'est choix mala mungi na moni openda o na Mozambique parce que la sana mission liboso na mona ki openda mama openda très correct mais le po yé pena na mama parce que valeur ya mwasi ya mama ezali bilamba na yé pe comportement na yé des montrer biso o ya femme mariée. Oh, ta femme mariée. Il y a la confusion. Moi, si je suis femme mariée, la femme mariée, elle va la rater. Donc, elle ne va plus. Na mboka va bien ba fondondo, geste ni même za maramute, na iko yo lelo, to so le émission mo kitoko pe ko sunga bana za na osena moli muzanto. Yaza na kati na biso, après cette inspiration, notre roi est un idée bateau. To so tele mela batute. Il est un idée bateau, bazonga na nzela. Parce que c'est mon qui n'a pas la soki moto moko abongwami que c'est mon qui n'a la soki bateau 1000 ba comme l'église ba moto ba kufa na misala mabe yesu ali pona bato ba bongwama mais ba bongwama nini na nzela matin na biso na bémission yo atako kozwanya sauter atami balé et ko sema ngi yesu amen. En tout cas merci beaucoup pour cette ngi to la kati ba tu kwa ta ko sala ki émission de ko leka to la kati ko ngi to sala ba émission o ka botali Vachi na Esther. Ce qui n'est pas possible parce que ça n'a pas de moyen de faire la bénédiction. Pas de baver quand maman dit comme beaucoup de gens ont voté. Maman dit beaucoup de gens ont voté. Parce que maman dit tout le long il faut na moni ozali là pour le bénéfice. Ça va moi ça pour le ça pour le pas. Les autres on a monté fait ça pour pas. De eux pour le bénéfice pour Italie. Vachi na Esther. Basi mingi c'est la femme qui dit ça pour oya poto kolobakutu alors tolingi opesa biso na histoire Esther azoki grâce ndenge nini na miso ya roi
Et pourtant, il va l'avoir ce qui a bon, maman, livre, la Bible est claire. Bible, maman dit tout, autre chose, mais la constitution la mission. Alors, et là, nous sommes dans la constitution, nous canons il faut tout respecter. Même les musulmans vont respecter le Coran. Même les bouddhistes vont respecter le livre, les chrétiens vont respecter. Tout ça va venir, tout ça, est-ce que tu respectes le Canada? Oui, mais vacher, je ne vais pas dans moi. Et vacher. Non, tout d'abord, ah oui. On apprend tous les jours. On apprend tous les jours. Azungolu yango, mais à ces qui opportunité. Alors, tant on va chier à côté de la carte et pas dans le palais royal, et on a Azuri Sazaki ou à Perse BPDS, et on continue depuis un des petits Éthiopie. Azaki un roi moko azaki munene roi na Bukonzor et tant mabala qui vachi a Tchewana vachi a mona kite asuki on lié vachi ato sami beko ya libal mon beko ya libal ya liboso ezali ni ezali botos respect soki mobala lobi na yo mo moko yo vanda kimia. Oui, non, on va le dire, mon il y a 50. Au salaire, on mais quel est le minute au fin de soirée? Ça, la salle de Kenya. Ok, non, peut-être. On prend la banane. Respect. Exact. Il y a mis balai autour de ce niveau. On peut pas dire la mine. On l'a mis la mobile. On soukoya bilamba. On peut me salir conjugal. Et de la malam. Et puis, on a eu son bal à la poste à yo. Et mon temps peut s'amener dans d'autres parce que. Des Corinthiens, alors 1 Corinthiens 7, verset 14 et 17. Alors, moi, si on a beaucoup de gens, on a ôté. Mon bali pas beaucoup de gens, on a ôté. Bon, mi peut qui s'en maté. Moi, on a beaucoup de ça. Pourtant, on a mamana. Pour avoir mon moninga. Satan a encore tapé la compagnie. Vachi à joie qui le l'aime. Vachi à moi, on va reine. D'ailleurs, on gouverne 4 ans. Alors, elle a ma casse sur l'histoire de quelqu'un qui m'a dit. Tant qu'on a essayé la Zalaki. Est-ce que la Zalaki, moi, je vais faire papa et maman. Non, on a eu ma dossier, je ne sais pas pour rester. Est-ce que la moi, si je vais là, je vais mais nous avons un bon goût. Nous avons un dossier comme les sentinelles travailleurs des chasseurs rois. Alors, roi, à ça qui fait ce moment, on continue. Alors, tu vas couronne royale, la bengi va roi, ma camoué belé vendu. Aïe, si va roi, c'est quoi télémi? Aïe, si tu t'en as na lingi te bota la beauté ya moi si na ngai le fashi maman ni tout ba beauté bino za na ngoyo ezo ko na ngoyo te pa ya Zambia papa so bazali awa ezali penene nini ko bongisa penene parce que na bazali ya ko mona gravité pourquoi avant na kana yo aller ya kana yo pour la mettre moko ya ko mona gravité c'est que normal. Mais tant que vous avez et tout est content. Alors, il y a un moment où vous avez Vachi. Alors, Vachi a saisi l'opportunité. À mon avis, non, on va la monnaie dans l'autre. D'ailleurs, il y a un moment sur c'est que la Bible dit gravité de santé. Pourquoi tu as mis ça? Les bus sont salibino parce que la maladie est mobile. Alors, même on dit, à ça, il y a moi, c'est c'est pour ça, Bassi. Balinga ibali mingi na mama balinga bana mingi parce que bango de maman na bimisi babali ko mela. Alors quand on va continuer wana ezaka loi moko ya médecin na personne na médecin il est irrévocable. Donc déclare loi, appelle la loi, quel que soit moi na eso ko peine de mort. Quel que soit moi c'est peine de mort. On va ko longola loi na te. Alors, le roi Vandaki, le ministre, il dit oui. Il y a un monsieur qui toque au ming. Il y a un monsieur qui toque au ming. Mais c'est le gars il y a un monsieur qui toque au ming. Mais c'est le réserve de l'éternel. Oh, il y a un monde qui est dans l'ombre. Mais ça m'a préparé qui est. Il faut bien la reine Vachi. Allah ta couronne royale. À quitter, c'est quand on a tout le monde à quitter. Et catégoriquement, ça t'a contesté Vachami Naboyate. Moi qui ai respect, et Panzi m'a pas libéré.
manque ya botos koyoka mobali te ebebisi makambo ebele mwasi oyo impoli avandaka na libala te mwasi oyo atosaka mobali te avandaka kati na yango te okomona mosusu mobali yokendaka mosala oye mobali alingaka bana ya mwasi na ye etingaliaka biloko mamisita soki moto mosusu alabi biloko bilia nalia te bana te mama meme ana lia nini lambelanga ata oyo bana soki mpe asene mayele ya poloso nayebi te naye nale nabi mama yo lambaki te nayebi te papa mosali mabe il faut bisanga vérité nayebi loboko na ye biloko na ye osokomona alors bino lelo bokoma papa bito nzemba pambola yo bino bokoma lelo boye ata biloko mpo moservaka papa te mwana kende kopesa papa na bino mwana mosala tiela papa na bino wana nini tiela papa na bino ntango mwana mosala azoya azoko esere te ayei papa ayei papa te yo nakomi propre nazalaki na bakwakana akosomba ekpakpa savona biso ambandaka to bango ekpakpa esukola bakwanza wana asukoli na ekpakpakpakpa azwi baproduit na bino atie abandi kosala masuki ebandi kosala lembo siko takani oservi papa watu batamanete na kotala boye tomoatela bani kotia takosala soki atoka tebule lembo foti eza nani lelo lobi chaque jour ekomi habitude kokamwa lelo teke mwana mosala akomi mbanda na yo esuka na yango kona nini libala ekufi parce que osesiraki opportunité te vasi aperdaki libala na ye à cause ya impolitesse ozala poto ozala wapi ozala na afrique libala babatelaka yango parce que kisi ya libala ezali botosi. En tout cas, merci beaucoup, pasteur. Qui s'est dit les hommes autour de mon bien. Il y a au moins dans la émission, vous avez la conception en vous. Sauf que le téléphone, c'est pour venir papa. Maman dit aux autres, il y a maman dit aux autres, il y a baba condamne c'est quoi non. Il y a au moins qui nous a fait ça là, il y a beaucoup à côté, il y a moi, il y a beaucoup italien, balle. Ceux qui n'ont pas quelque chose sur la gamme, vous avez un peu de développer, vous avez un peu de bataille. Dans ce pays qui mingi. Yo oswana ba maman opesa moi ata ba 5 exemples 6 exemples biloko o bile mibali olingaka te oyo okotinda pe ke libali ekufa sans que moi c'est à ça la impudicité obasi mingi lelo soki mobali moko ye ngana tromper yo te ngana sami yo nini ata ngai kutu boye libali ko kabona te ngana soto kabona kala basi na tromper ki yo eloko nini ko bile mibali olingaka te okotinda pe moi sina bali bakabona libala pe esi biloko mitano oyo bali bakokabona basa libala oyo bakoki kolinga yango te liboso mwasi ya politesse libali balingaka yango te osalaka ngai nini batanga libali batanga yo ozosambwisa mobali na miso mama me mobali azosala te ye ozosala na mbongo na ye sakodeso doleke mais soki akei libanda akute na mwasi papa nzambe akopesa kaka yo ata mokolo moko osala ata papa mwete ata papa ye boye papa lekar le bouton rien ata papa ozomona ozwi mwa nini makala moto mwa soki apembe tokolingo osaka ma papa boye ezalaka te amonela nga asema munoko amonela nga oza danger te soki danger bakotino bana te soki danger mokotino ndako na ye te soki bakimbuta gala barwa bone kuna nani président des États-Unis oyo bandi Trump kende batrump kuna ozomona ya liboso impolitesse ya makasi ata lingaki ota kokomona mwasi oyo ya mabe aza na kimia parce que kimia eleki nyonso ya mibale koyeba kobongisa mbeto te mbeto bozolala oyeba kobongisa yango te ozalaka soin te oyo yosukolaka kaka 18h 20h nazukolali bosukoli te oyo mobali baboyaka basi ba mosusu ya misato basi ebele bayebi kolamba te kolamba bayebi te kati elambela papa na bino boye salela bino oyo kati yango nsina ngai te boni salela boye masumu eleki ya mitano ezali kozala na kati ya mbeto ebala koyeba kosepelisa papa na eloko oyo akoki kati na yango te ngai faiblesse na ngai ezala nini so navandi boye nayebi mama bise so asali kaka boye mama ayebi asima mama ningaa moto alikoshe amwa likoshe ya molai so abali osala mwa likoshe boye nakomi lembo
Kata ya toka ata na siliki pa na silika. Nata matata. Mongala ya solo penza na Yesu Masia. Ozomona na matata. Mais so na malata na toucher Dieu ndengeni. Papa faut moi si comment ils sont bali toka bana mike. Toka bana na bina liboso ni bana. Omona be akopuse malem so la siko. Omona ameko sa ba shebo. Akina zo silika de. Asema wewe sema bana sana bo. Bana sana bo. Omona de asema monter au kamoko. Les morts. Ya mitano lisusu oyo mibali balingaka pendate kokabana yo il faut kotosana kilo parce que grâce na mama na papa na baboti yo grâce na bango babokoli yo grâce na ndoki bana lokoni bana loka mafobo ezili ozofinga bango te vous m'injurier lelo nga na tuta tolo na yo papa na ngai ya lelo te papa na nga vanda na Suisse mama na nga bavanda na Suisse famille nyonso na kati ya Suisse mon bénéficiaire de l'honneur. Et ça va Brigitte, bon, on va faire classe, on va faire colingaï, on va faire ma pantalon. C'est eux, yeah, mais il faut tout ça maintenant. Alors, 5 critères, et vous m'avez dit, et puis, c'est là où on se souvient, bah, ni là où on se souvient, tu es bien, il y a moi. Soit qu'il moi, ça, ça, donc, rester à côté de la carte, il y a un dame, il y a un avant de continuer, pour la masse, nous allons mettre dans vos 5 ans, nous avons réalisateur, nous avons RCB, nous avons caméra de l'eau. À faire balancer sur la publicité, nous avons fait la conférence. Par exemple, nous allons essayer de faire la conférence. Nous allons faire le congrès de papa Nito. Pour y aller, nous allons faire la conférence. Nous allons faire la moto. Voilà. C'est que je suis grâce à M. Nito qui est mon mari. Alors, c'est une réalisateur à faire balancer la publicité, nous allons faire la conférence. Pour connaître aux autres de la masse. Il y a une étude du service traiteur de conseil à Providence. Je suis là avec toute mon équipe. Comme j'ai toujours l'habitude de vous dire, faites-moi confiance, vous ne serez pas déçus. Même si je ne peux pas vous satisfaire à 100%, mais à 98%, vous allez l'être. Je vais encore vous rappeler pourquoi je vous dis de me faire confiance. Je suis la gagnante du 4e mariage pour lune de miel en 2015. J'ai fait le concours qui passe sur TF1. J'ai remporté avec les mariés, c'était Blaise et Nathalie. Maman peut beaucoup ne va pas. Préparons-nous pour le mariage ensemble, c'est maman Eliane et tout. Lélo,
Maxi Bien-être. Bien-être pour la santé. Maxi Bien-être, ils ont un biso. Ils ont aider biso pour la santé na biso. Ils ont aider mingi papa. Ce que mon papa a la diabète, papa a la tension, ba maladie ndenge surtout faiblesse sexuelle. Et là maman va couper la caméra va bien on est bon ça va dire oh comment va la zone de bonanga il faut se trouver dans lieu sacré na sepela et pas sepela. Faiblesse sexuelle c'est moi que papa za kolemba papa za ko basu penza te tout ça na opéta pour le papier de gauche à droite Maxi Bien-être maman il y a ni tout maman il y a ni tout na cause Maxi Bien-être ndene maman il y a ni tout à couper son numéro de téléphone il y a maman Carole Kalala 07 82 20 12 51 pour la cause Maxi Bien-être pour la papa sur papa mais Maxi oh c'était la casse et puis papa comme fanatique à Maxi zoto kolemba et aussi la papa comme force comme un zoto kolongolo Pilikini wa bokundu banzoto et cause la danger avec quoi avec Maxi Bien-être. En tout cas merci la réalisateur Nanga et Lelo pasteur pour yo mo to les kawana les secrétaires du conseil de la province pour ici même dans mon on a ça va faire la fête il y a pas mal tu au monde le parce que je suis dedans. On donne ce qu'on a. C'est ça, tout ça, c'est célibataire, on va être dans ma part. Là, la mobilité, pour la mobilité, aux hommes, on va couper, on va être dans ma mobilité. C'est ça, la mobilité, on fait la mobilité, on fait la mobilité, on fait la mobilité, aux amis veuves, aux hommes, être dans ma solo. Il y a donc, on va il y a Maxi Bien-être. Maxi Bien-être, ils allaient pour la papa. Papa mingi pe atata to ba maman muso so sala pour li ba ba mutu makasi papa ba ba la faiblesse na yebi ke bino côté ya ba ngala kuna nzala na moi ba nzete nzala moi le ya bokoko na mundo mo pezali so Maxi Bien-être oyo kezali café na biso oyo kama mina mama Carole Kalala ezali kaka tokola et auto bengi petit so ko zuka mai je fais mon pied, moi au tiède, au passer au tiède à kati, au mêlé en haut. Donc, on a faiblesse sur ce que nous avons ici. Attention pour la diabète. Attends, maladie, nous sommes tous dans notre auto. Ce qu'on a habitude de la Maxi Bien-être, on va maladie de celle ni mais elle n'a pas ses allées. Au moins, tu n'as pas vu la cime à ça va se faire là qui comment elle est pili qui cause la papa grâce à Dini il y a Maxi Bien-être. Merci vraiment en tout cas pasteur on est dans mon pasteur mon voisin humble pour faire ça la réponse sur ma tête pour nous faire et on va répondre à la balle on va pour comment on se prend des pas ça ça va c'est là plaisir. Il y a solo où tu peux voir pour na makambo ya impolitesse ya basi ndenge bazali topike Esther azwaki grâce mais au côté du président ndenge Esther azwaki grâce le bel na Esther ndenge azwaki grâce ndenge akomaki mwasi ya wasi na kota na question. Merci beaucoup maman Nito moi c'est libala vous êtes au moins solo monter à kota na taille pas seulement na c'est vrai faut dire la vérité yo balité. On a dit que on met ton mot pour le moment de donc il va me libérer de hein copain copine les libérer ouais ben en gros il y a la topane on est en mode modèle papa ngala mo tabato ko bangaite on met sur ma banque on met sur ma banque bon maman on dit dans le Cameroun quoi qui le roi était fâché c'est vraiment fâché parce que moi c'est famille tous à désobéir na yes la qui bien de papa. Et puis le roi a eu la décision, il y a cause, il n'a pas patient, au sein de la grande facilement bête, mais à lâcher et à bimissé à quel. Mais le temps où il y a pendant qu'il y a ma gouverneur n'a pas été, le roi, le col a libéré le Koufi. Moi, ça m'a dit aussi, Abima Kende, il faut tout le cas. On dit pas gouverneur entourage, je ne peux pas qu'il parle à bon, tu restes, maman, il y a un moment de passer, maman qui parle d'impolitesse, à tous les modalités. Maman, dit tout. Moi, si mon balade dans un bon côté,
to ça hein on m'a dit on a besoin de nous to là là on a Brigitte na carte salon hein na tombe 4h 5h ba to 4 5 jours hier passé on a boya télé mais enfin na kit na la continuer ka salon to kanga ki motema et tant les autres même bon hôtel tinda zo to ça asala bo na biso ke moto voiture on na même même to school là au chat comme dit mais là toi pas no ba koli ba 22 ans ba l'université ba voiture tout ça moi hier moi quoi sukola kayango mais moi si a boye ba de ngai on dit na pele na boye la ngai na tikaye et c'est impossible oso mona maman et c'est impossible na continue maman Brigitte ata 150 fois na la vandia il a dit que il a la main au yoté ok on a la PSP ya bangala bangate balu ba kisi balu ngala kusambeto loka tsoma kusambeto nenda ayaka ba prier masuna tikali kwa saka nini soka yi ba être dit pour ba passa ba meko akutanga na polisi meto na polisi mostique na tsoma parfait yebo wala la sokola tant ba yebo ça surprise bo na yebo na otani no on va se mettre avec une la carte de lembo il va aller pour la Goliath dans la visite oui rien on va il va les avoir complète on va pas les boutiques chambre na combine ici allez bana ba ina kokisika moi azali domestique na ngai c'est azali copain azali copine na ngai azali camarade na ngai azali maman ya bana il faut la paix ça y est valeur et puis elle a connu son premier conseil na azali yé ata boké nyoso soit qu'elle a dit oui, non, à ça va c'était. Mais elle a une compréhension de tout ça. D'ailleurs, on a l'équipe, donc quand les camarades il faut roi, on va la moitié à ma lame ou l'équipe. Parce que ma petite bassignon sur vierge. La carte de la Rome, il y a personne à Médès. Depuis Inde jusqu'à l'Éthiopie. Par exemple, au Tiabango, la carte, il y a un palais royal, pas parce que la banque a foutu à micro, tout va bon ça. Nous autres, nous n'avons pas beaucoup d'argent. Nathan, moi, je vais proposer ma dossier à Zalaki, non, on a Tangali Sango, à l'autre, on a resté la vie, aux autres, quand on a échangé à roi, parce que moi, c'est qui tombe. Et moi, c'est qui tombe, et il y a des Kabouyanzan. Tout le monde a critiqué, moi, c'est qui tombe. Il y a des zones au sommet. Oh, soy isolé. Maman tikana loba. Moi si nyo suis zolo musongo boy. Mo bali nyo suis zolo musongo boy. Azamuka. Ah maman si nyo papa dit tout. Maman ça fait zolo musongo boy. Eh! Yami balé. Moi sur le bagage ma tendance, ma tendresse. Yewa. Yami ça soba mabe ato ti basulu ko mvuelo basanga zolo ko la ngunza bola zolo ko ngunza elo kote estera ki na zolo petit mais estera ki na zolo petit qui sont les plus belles femmes d'Afrique centrale sont des Rwandaises la bataki va so bango c'est ça bango ko ça ote maman alors tant que batie bango na kati non ko na bele ko moko estera zaki mwana ya motosi. Et puis, moto, si y a moto, il y a maman et papa. Tant que qui ne peut pas être juif. Nous avons la paix, c'est la médecine. Mais ce qui est la même, c'est la même. Même ma dossier, elle dit que tu vas changer Esther. Les gens disent que tu vas changer Esther, la contact de la motos. Papa, le ballon côté. Maman, le ballon côté. Moi, je n'ai pas. Pourtant, pour le temps, je vais vous dire, il pèse à terre. Vous l'avez dit, il y a l'ami au Tchèque sur son camion. Moi nangai ndeko zo tambola Esther ayoka ki madoche noko na ye mama na ye ayoka ki ye mutu ele kaka matorité ay bande ko nangai lelo soki bozo ko chouer bana à cause na makambo tuzolo bana mama ni tuawa à cause na makambo ya politesse moi nangai nyama azana komi na ndanga nzela mo yo makomi bana oye benio fumangane benio pelengenyo eke ozo na poloso ozo ni solo okosuka wapi. Moi, c'est à qui toque au bout. Alexis va me dire pourquoi impolitesse. Je vais répondre. On a des accords à la vie. On a sauter la vie là. Ah, non, mais va sauter la vie là. Maman, sauter la vie là. Yo. L'embessake. Tant que vous avez un bébé, vous avez un souffle là. Yo. Vous avez un maman. Moi, t'es là, on t'aime à ma boue. Moi, t'es là, on comme ça, t'es donné.
Maman n'a monté. Au bimi moutou, il combat et bimi bon. Content, mon tabani au salaire. Maman n'a yo. Les gens disent, bima la vie n'a pas sauté la vie n'a yo. Tu qu'est ce que la camona n'a n'est pas ça la ca. Non, c'est la camona n'a pas besoin de yo moi na tele kamutu. Impolitesse même envers mes parents. Vachi à l'attaque il bat à cause d'impolitesse. Pas quelqu'un qui n'a pas moralité. Vachi pas quelqu'un qui n'a pas moralité. Impolitesse, l'orgueil. Voilà. Ok, l'orgueil tue. Ok. 2 pierres, un pierre chaque dessin, parce que 5. Dieu résiste aux orgueillés. Dieu résiste à Reine Vachi. À cause d'ailleurs, Esther a dit maman d'ailleurs, Esther a dit elle était vierge. Il y a un qui ça. Maintenant, on va la moi, c'est la vierge. Moi, j'ai 12 ans. À comment? Moi, j'ai 12 ans. Et bien, il y a et bien, il y a Kisangani. Shaba est quoi, il y a Kisangani. Kisangani est quoi, il y a Mbandaka. Mbandaka est quoi, il y a Bandu. Bandu, il y a Kisasa. Kisasa est quoi, il y a Congo. Matada, il y a un océan, moi, d'avoir. Bino. Moi, j'ai 12 ans de mode. À cause de ça, il y a maman, papa, mais Esther! Moi, je suis papa na maman. Non, qu'on a un dossier. Ayoka qui écoute, il a de Konangai. À côté de la palais royal. Et chaque temps, il parlait avec son oncle. Chaque temps, c'est ma instruction. Papa, ma faute. Papa, ma faute. Papa, ma faute. Papa, ma faute. Pour être commis dans mon colon, moi, à comment c'est là. Esther arrive, on t'a dit, vous soutenez? Hein? Bah, vendez, moi, c'est ça, comme il a pas comme la maman, ndenge ba dendaka. Ndenge ba dendelaka roi papa, pas les qui roi na fanya sota te, oya kokai na ngaite, botika yake. Oya kokai na ngaite. Oya kokai na ngaite. Oya kokai na mama. Soki nzambe akangi, motakolongola te. Papa ni to kwa nzambe ngabino, motakolongola ngo. Asante. OK, akolongola te. Lango Esther akomi mama. Esther a bâti pas du boss. Aningani. A bâti pas mi bal. Roi du Congo je n'entends. Kiki. A bâti mi ça. À ça moi souris. Eh roi bitala. Moi si à moi so ya ngai. Bozoyer à côté de la carte na palais royal à cause de la grâce. À cause de l'obéissance, à cause de la montagne qui préparait dans Zambé, à cause de la montagne qui m'a dans Zambé, à cause de la montagne qui m'a à cause de la carte de et grâce à l'Esther, dans le complet, Aman, Aboma, Bajou, Finance, Israël, il a causé parce qu'il marchait avec Dieu, et puis, alors moi, c'est mon corps irréprochable. Tant que dans Zambé, n'a pas Zambé. Pe motema na roi sepelaki. Ozomona. Esther c'est la grâce. Vache c'est la condamnation. Parce que vache va condamner l'homme à l'ibal. Mais grâce à Esther, les Arabikaki autozobika na moyo. Moi si il faut en avoir aussi aux la grâce, au linganzambe, au salelae et aux akimi amour. Ndenge na lobaki misha poponi pour le mariage za pona obibisa te za pona kobongisa ngai mameli ya nitu na libala na ngapi libala ya kimia mais on donne ce qu'on a nazo pesa bino olunga na zana omonde na tamboli boyoki malobi bino musala ya nzambe donc tuna lobi ya mota tant on a été tant na ce que misha poponi pour le mariage baloba na ngana yo côté la kaka mibali au côté la kaka parce que je connais les secrets na yebi secret on a côté la kamibali. Moi, si on a mis le bal à l'ébosson, pose Sophia mi bali rozala mo. Obomi ami bali pose mais ça kaka mabe papa ngana zolo baboye. Toko poka butu moyi. Ngai mama nitu. Suwe na nga. Na bengi liwate po ezo ka butu naso. Na kolinga tamu ko moto be nga divorcer. Mais mukolo ba ko be nga veuve. Abesinda la merci. Mais divorcer non. Et là qu'on a beau y en a fait, et c'est le premier divorce. Vous avez dit quoi? Dans l'année, on bien vraiment. On répondre. Bon. Proverbe verset 14, verset 1, une femme sage bâtit sa maison. Une femme est censée se disperser de sa propre vie. Donc, est-ce qu'on a Proverbe 17, verset 19? On peut hériter les biens du père et du mère. Et une femme intelligente, ça doit l'aider. Pas si on se va marier. Parce que la beauté, moi, 9 mois,
yo mo sa mbwa nyama boki mbwa mwana boka bona baza mayele omoni divorce na ba conséquences ebele pour na bato bobota bovani divorce ezali loko moko mabe mingi meme omoni na Matthieu 19 verset 1 à 22 bato ni yeso pona likamba divorce alobi eloko moko alobi eloko moko yokambola mwasi na mobali te meme azuba mbongo na yo azuba mituka solo lupango sauf additeur mais l'additeur yango apesi nzela libali mobali mosusu olingi mwasi mingi asalaki bopona nini oyebi mabe mingi eyaka na bacouple à cause ya mibali bato mabe mabe mingi eyaka na couple mwasi mpona tricher mama nitu mobali ya mabe oyoki mwasi akoka sango azopanza mogroso ye wana azopanza na ndako mama bana ata 50 les enfants souffrent mbongo kuta tiro bazwaka te tike il faut débrouiller yokeza kati na boni parce que mama moni beko ezo mbala na mbala oloba na ete na moni kwa sema 50 $100% à posséder mais soka cédé yango mabe ekotombe na yo papa grâce na yo ndi mwasi ya kongo juste na mbeza lia tokondana mokinde na justice ya Nzambe ozokomona alors tango ba divorce esalemi bana yo tiki na ndako soki papa ko bala mwasi mosusu aye na bango lokwa alingi azolinga mama wana mingi koleka bana no bakolima bandoki soki nzambe apeso likabo bonda bana kitoko zali likabo ya Nzambe mais soki yo oza te bango batika na ndako mobali mwasi papa na bango akolinga bango te ye soki babali ye kimia na lemo na kimia mais effectivement nasi wala kubala ye mais c'est ça kuta na kimia na kolala na kimia na kolamuka na kimia pona yebike on prépare ndenge na préparer avant de se voir voilà mosusu basi ba décevoir basali mais na ye omoni kamana Nzambe Esther mosusu Esther likabo Esther yo mo Esther monene o Esther moke à cause de cela nde esalema pesa na pesa pote pa ya passer Francis Lola le leader apesa na comme Esther yo ye mo sala confirmation leader na la convoca te na osonga Nzambe apamola alors maman moni yango na cause ba déception wana epesa ka divorce mais tango nzoko bi bale bazobunda eza batita miki nde mona kapasi moi nde olobi olinga ozala divorce te eza molimo na Nzambe et puis na vie moto po olingaka divorce te il faut ozala moins ozala to veuve mosusu bazali aza na mobali na ndako boyokana eza te boswana boye ndenge libalaka matata ye mokutu azoba na préfet kutu na divorce na nga mpe soki na divorce na kobala mpe lisusu te na divorce na nga kutu so na divorce na ngai onayebi te soki mpenza bomwana mpo mwa mwasi aza na mwa mpe bagene nayebi te bazali basuetaka divorce aza na kati ya ndako aza na bizaleli ya reine vachi mais alobi apréféré adivorce te ezali wana abengaka mama basere wana bamama milima pelengendo donc wana babengango bandumba ya kala milaso ya leta oyo bakata nzoloko pendoka nzoloko bazali kamufle na libala alors ndenge amesala bagenda na ye azomona mobali moko akokango te ifasala yango parce que libala nde ezali assurance ya moto libala ezali nene lokumu c'est une femme mariée nani ozongenga ndenge nyonso oyo bala te ndumba ata voya kotyolitoi ata bato basa basuki bakoya oza na sens te oyo eloko te ozomona il faut pas toucher une femme mariée tala valeur mwasi ya oyo soki moto aza na kati ya libala parce que eza ozonga ko divorce basi batula mipiko basi koloba te mama na kwe mipiko na bana na cité na sona ka bango boni mais yo twingo so te ngolo Esther azwaki changer mobali na yo sona na kizaleli mabe bongisa ye azonga na nzela batele basali so ya divorcer azo préférer aza na kimia aza libala te libala moko esengeza te na mama yo papa ni kimoswana ka ba problème ezanga te ngana mapisi te pe to discutaka tokanga kuma kana mwa frère mais te bako bongisa yango ozomona Nzambe azodevele tokomi lelo ndenge naza lelo so epa divisa adinaka adivorce oyebitaka na pasi papa tozolenisa bato nazolenisa bato nazali na loko te oti baafrike partout rien sikoyo ye malin le verse jamais sel mwasi nanga zemi
avandi samelandi mama nyambandaka akokufa akobonga te akosala nini te mama eya te na Kinshasa kozwa mwasi mpe aye na kula yebi no papa okozwa mosala nde ozwa mwana na nazwi mwana na nga na Kenya Maman Brigitte, une femme n'a pas la maman moko na habité. Elle c'est maman maman. Di bale za na isengo pena mawa. Ata leo tuzuna na salon tuzuna kwa lobi za mpesa mbaya na mama. Mama Kembe tena le bad. Oya qu'est-ce ça? Maman na gaye. Maman na gaye. Papa la sanga boy na kufa kana Yesu. Ata lininga te so lininga na mafuma pu. Ola lelo papa tikana loba papa. Oye abandonne à comment à votre attention moi je reviens au commis allez pour nous attention maman papa l'accent maman ok il a dit moi ça na mosu ah maman la gosoyo de la peta na sai na ndenge na commis na lobo soto kendeki pour moi mais nzambe pas fukinga sima na commis mutu lokola mutu nyonso ça montre quoi ko tia moto point d'afrique tia vécu oye bi nzambe moto ayebi mama wana zaki na esprit kwa moi sister akina kotika ete yango mo banzala tuzaka nango sila mama depuis maman ta ina ramuka récupérante beta fufu ale fungola congélateur elle a reçu comme nda récupérante mama parce que on y a des gens na bimi na kwa 22h21h du matin na hivi Thompson na simbi kwanga na tena poche era ba chemise akata wala oyibi Thompson te na sombi moi tena mutubo so to ina bi ngai ngala moi mutubo na musoseka ha eleki comme ça la mbise bele kwa mamuki so na komi na kuti mama na fa aye ala muki siko ngala osala ni na otombola ka miso pamba ya Thompson na tsu yango na kwanga test na fini ale so na tia kwa bi kwa so ça cré fufu kwanga cré siko mama tikana na boko na mama ale mazo kotonda wali mama mama ikaka bore mwasi azokonda parce que donc akolia malonga exact tant on donne pambo na mama lia ta 20 fois récupérer koto récupérer au moins maman elle sait on va telle souffrance pour les cas qui n'a rien alors ndenge na zale loboye je ne peux pas oublier ma femme et je ne peux pas les refuser quelle que soit faute à Moussala na kosika take moto je vais les pardonner les bienfaits jamais perdu mais les loyauté zona dala bakaya ndenge na bakaya moko yara et moi ce zoba akene na ba divorce aza moi c'est malamu te aza diute ba benga mo senta na kanisi bozola na ndenge to sola masoni to sola na prophète Levan eza na bato baza kolela mabala tango poka kutu moyo bino baba prophète ebele basi te baza na église basi bato na église poani je kaka libala na mwana sambela pona ngana bala sambela nga pona ngana bota eza na bato bayema nzembo lo kumu ya mwasi nzoka ndema kwela se kwela nazui yanga associé na bolingo mama associé na la kitoko ala motema kitoko ya mwasi nzoka ndelo pete na musapi sema kwela pasala wema be te mala boya contre la kumu ya mwasi na mwana te bisika musupe esape na basi mususu aza kopesa baninga bizaleli mabe abali nano te ubi abali libala neza na potopoto na matata mingi akomi kopesa mususu oyo aza kopesa mwa badonias akomi kopesa makanisa na be bomani oka libala yango te tikani oka libala ako omabala ekese eza na mabala mususu bato baa na kati ya ndako baza lokola David na Goliath ya bitumba chaque jour eza na bato mususu aza na nerf solide te bato mususu aza fragile mwa likambo ya moke olia bomba abibisa libanda moto ya koyebisaka nisika kopesa tene kitoko kobebisa susu baso barapporteur alika likambo momomba te kobibisa libanda kobibisa makambo ya kitoko libanda yakosambisa mobali te songa na subaka na mbeka mibali mingi bamelaka masanga mingi no baliaka mingi wana balinga kosala mosala te biloko na toilette grave na kosuba alors moi c'est libata mobali na subi bameli to boye akobomba akobimisa libisa parce que soki ebisi sekre na master na yo ekobima libanda alors soki ebimi libanda oza komisambwisa yo moko mais ton papa kolamuka bime yo koshandaka te banda mpe bango ok oyebe kosubaka na mbeto na masanga po amani tayebisi na mbeto kosuna na kosute esprit change etango ebisi master na kuna
na bala libala recevoir nyozoka abandi bango ba race de cerveau. Il vient seulement pour détruire libala. Et puis libala mosuja makasi. Tant que mon mobile na yo avant la puissance sexuelle. Comment vous dites ça? Maman dit toi la biloko. Yango. Ben puissance sexuelle parce que libala matière net. Et là on zo pour ma mwezani. Moi si muso alingi soka kena libala. Côté à lambo, côté à makembese. Autre dans makiki, il faut gagner un mot, aller à quoi dans dongo. Il faut mettre un mot dans 7 8. Mais mon bal est au coup mon bal est au coup attends mon gars là maman au coup na yote. Au moins libala ezaka pina pour la sexualité de bolingo. Na linga yo. Parce que mon abet maman pas, donc pour ça qui pas. Côté sali taka mais personne taka. Déjà aussi OK, on s'en va. Pourquoi les bicoles? Ah, non, t'es ancien. On est ancien, papa est mort. La caméra, on est à côté. Il parle on va acheter un mot. Les assureurs aussi compliqués, ça gâté. Ndumba, l'État, on l'a sur l'État. On va bien dire, on l'a sur Kimbuta. À côté de Nandako, à Lingapon, il y a un peu de par exemple. À cause de pas pour loulou à cause de yango on se comprend et puis bah sur moi il va des la faiblesse sexuelle pas très taka au moins il va pas nyama ba dia ba nzete nyama on se comprend pourquoi yo na ba la pain na nzamba ba dia nzamba na mayele on se comprend nzamba na mayele ba dia ka ba nzete pour ba zonga mupikiliki alors les autres pas ba mine de mayele ba pesi biso blo ndengo on se met la pour la fortifiant on to ko ité parce que ba na ba autre nzela wana ni kama ko pesa kati na ngote et ça va fortifiant mobali na malembe nde akozonga na ndenge nde mosusu pe mama ako excité mobali rapidement na façon na ye na mayela bo mama ako excité yo te osola ba yo sala yo te yo sokaka boye moi miso kabuka mama poto pasi kayu boyo kaka wana kayu oyo kaka kayu mikongo bukane sila mama okomona mikongo mikongo forcer pour tout le monde on cherche une solution. On se voit la solution d'ango malembe ni mabaya na bidoko meli so kitoko oyo to kozonga na bopikita bangala pe to kozama kembe se koleka bien penda pe fumangane ko kene calme pe libala secret oyo komona ezala défaut ya mwasi na mobali faut mbumba yango utamisa taiba. Merci beaucoup papa en tout cas na sepeli mingi nakanisi bato bolandi biso okozwa mutomtozo parler na kati ya émission oyo biso lelo nde na répéta toujours émission pour le mariage ça pona obebisa te mais ça la kapona ko bomisa soto sala kamo eza pona to bomisa to luka solution yuko okota la émission pour le mariage so comment makambo intéressé yo zwa yango partager na baninga mususu so ko s'abonner na tekende ko s'abonner o banda ko benga nga mama nitu ndenge nini mikolo zo publier te nazo publier mais le ko yo za abonner te moi ba ki moment publier ki les tekende ko ko s'abonner pasteur est-ce que vous avez comme ko ya suka o ko so ko ko ka bona na moni réalisateur manga azo sana ke mama nitu ngoba e ko ki so za moi ka ko suka Mama nitu libale ute pa ya Nzambe soki nakamati na kati na mokanda na Nzambe na Genèse chapitre 2 verset 23 à 24 libale ute pa ya Nzambe tokamati na Ephésiens 5 28 à 31 libale ute pa ya Nzambe tokamati na Hébreux 13 verset 44 il va le dépendre parce que vie conjugale et ça la peine na makasi na malamu et puis tomber bisa ya moté donc moi il est bé na kati na Ephésiens 5 verset 28 verset 32 barabi tango basaki mwasi na mobali akotika maboti mwasi akotika maboti bakosangana bakokoma eloko moko tokamati na Genèse chapitre 2 verset 23 24 barabi boye nzambe alaisaki mobali pongi abimisi na mopanzi na ye asali mwasi pe abendi mwasi na mobali asangisi bango soyez féconds et multipliez-vous remplissez la terre parce que libala bana mokili tomi na bato bo c'est Adam na Ève alors ya misato azalaki te toboyi baterroriste oyo bandeko ya tolingaka mwasi ndeko na biso ata bino bolingi ete ndeko na bino alingi ye nzambe alingi ye mosala eloko te songi basonge pe soko moni bango mwana minoko ya ntoko esala boye
Parce que ils n'ont pas tant boy na mabala ya bato. Hein? To boy na mabala ya bato. OK? Famille père moi si. Hein? Bakanga matoy. Hein? Asole kisango ngate. Soki ma pista ngai motema te ndazalo azale lote. Hein? Elle ne marche pas pied. Hein? Elle marche comme il faut. Oyebi na ndako no koti obi oui, ozana ndako ya mutu ya solo. Kure za la tête on a système ebele apesi kure za tambula. Et ça ngai motema te. Ndazalo ka kai kuna mbanda. Il faut la patience. Parce que via moto, ouais bien vous avez dit Zambé. Et tout bon na kata na bala infiltré ba côté ba papa, côté ba maman, et ça va bien. Boti ka moi c'est na bali ba continuer ça na bango, soki li kamezali, ba kosuna ba parler na bango zali et kozana kimia parce que divorce ezali toujours na conséquence. Wana kosungiza ba to sur ba bala. On battre na bala na bino li bala comme il passe. Au battre la motako sabinote na so divorcer na ma au bala trompe te au bala pe kabila te OK ki muta pe au bala te batambongo bangwa ozomona vanda contacte-toi de Seketia et Dieu te bénira so ko salere ko simba mutu oh abotinga bana na benga na poto para to ko bana mais so ko bali wana so ko la kila mabe e ko simba yo OK comme Proverbe 26 verset 2 comme l'hirondelle son vol. La malédiction c'est à cause d'aller sans effet. Avec cause, effet et ça. Kolo apambola bino, oza lokola maman ni tout, na papa ni tout, oza lokola ma Brigitte papa ngefa, to ningana na façon nyonso, oyo kabola biso, ezali kaka Nzambe. Tika Nzambe apambola bino. Na komo na tata pe na mwana na molimo santu. Amen. Numéro na ngana kopesa, ba kosilisa. Na numéro na ngai na kobenga na WhatsApp, imo Viber poto pesa batori. Mama oyo ngai makambo ebele ya minene. Maman yeli makambo moko penza eko sunga bato ebele pe na chaîne na yo okozonga na WhatsApp imo Viber 00243 88 89 610 49 40 okozonga 00243 81 857 26 78 pe asuka 00243 99 42 937 pour la mbote asuka na besoin de yesu mbote te bino mbali oyo bolinga pesa basi na bino mbongo te bana na bino te bolulaka basi ya bato na mitema na bino ya mabe olali na ndako na mbeto na kupe ya munene ozwi na kupe mosu ya muke okoti mbongo na kati mama kuna mama kotushe te emena embeli biso boye oli olula basi mosusu bongisa mwasi na yo bongisa mwasi na yo entintie na suki wana kwa na nisete nzambe apambola. Merci pasteur. Naza sulu kamba bakisa te ndenge babaki o azana matoya koyoka ayoka naza le komso bakisa te parce que bien surtout to suko ba awa mkola na biso na émission prochaine émission to posa toujours na pasteur pour tout ça makambo bele to kosola na ye pasteur azabia azaple afungola ba bien surtout pour na ya to na sepi pasteur azabia apambola ndenge disposa na to na ko ya biso na pera ko pesa yo micro na biso ndeka na ba ke Dieu vous bénisse, God bless you, Mungu awabariki. Bye bye. Bye.